Ça que le ça que le bien. Ouais, le bien on va comparer na. Te auto mona ina parking. Oh bango kuti batsaki na nini? Amasa unze bimana parking ne chez wa maman. Wacha kuna ni ba bande blete, ba bande ba charger na ba seke makala. Oh l'équipe. Yo était comme un peu chargé. Donc ils m'ont mis balendo bon. Des sacs. Des sacs pour quand zélo ils ont ma bêtine à baba là. Muti pas matiti likolo. En bas c'est à tête des personnes de likolo. Moi va pèse mon congo, moi va On va prendre des angos ça blende. Voilà, c'est parti, très cher abonnés des Fantastiques Info Télévision. Tozan et Seigneur la bino vidéo, allez le point à la bino culture, il y a maïs. Thomas Sangu, Oyo Awa Tozan à Katia commune ya Maluku, na village à Monene ya Kingang Mouane, où ils allaient juste avant entrer à village à Mboka Polo. Ah oui, si était qui culture, il y a maïs, il y a 1 hectare, et ils allaient associer na culture, il y a pondu, il y a caoutchouc. Alors, donc on le dit toujours dans Fantastique Info Télévision, avec notre vision, tout l'ingarato mais qu'à relier réalité où ils allaient sur le terrain avec les théories où yo tout temps on a là si ou tout on a livre ou tout on des part et d'autres. Donc déjà wana tozolaki masangu na mois na troisième mois, donc na troisième mois il y a 1 hectare awa. Et là on s'approche pour la récolte nango, et souvent on le dit que masangu zali culture il y a 3 mois on est sali récolte, donc la culture il y a mutaloni pastèque, mutaloni masangu, après 3 mois on la récolte nango. Et c'est vraiment aimé na bande que belé oyo balinga ko investir na bilanga va préférer à ça yango sans pour autant retenir compte il y a la réalité où ils allaient dans ma belé na biso, sans retenir compte où ils allaient réalité à climat na biso. Nous allons au moni yango wa ikomi matiti, si on peut rebalancer la vidéo là tout ça là qui yango na 3e mois na débit, vous allez voir que les allez qui vraiment polele matiti allez qui n'est comme boité. Et là bozomona que et comme vraiment difficile à maîtriser période yamboula. Nzambe, avec le réchauffement climatique, il y a plein des imprévus, plein des aléas où ils ont comment par rapport au climat nabiso. Alors, on le dit toujours que Fantastique Info, ils allaient université buissonnaire. Tout les sabino réalité où ils allaient sur le terrain, Boromona, Massangu Nengezali, et on va communiquer. Ndenge totan garabake là si ceux qui balobi d'ailleurs que non, aux autres 1 hectare ya Massangu, c'est-à-dire aux a 10 000 mètres carrés. Alors, ils allaient circuler. Dans le temps, ils allaient culture, ils allaient il y a 3 mois et demi à 4 mois. Donc 3 mois et demi, l'équipement moqué à 4 mois. Voilà, ils avaient variété, ils allaient précoce. Au moment de la culture, awa, je vais vous balancer, je crois, en description, les liens, l'air, tout ça là qui est en gros, l'air tout là qui vous allez voir. Donc, awa, pour nous, comment on atterrit, ils allaient qui vraiment accessible. Mais comme difficile à rencontrer d'abord par rapport aux voisins qui n'ont pas de sali musala te nzele meki au kangam. Bomoni pondu ya caoutchouc to lona ki yangoyo et izokola ne izokola yango na bozumo na pondu. Et là to beta mingi li soleil pondu te parce que oya na mikolo boya, mais on veut plus rester na culture ya maïs oyo to lona ki. Alors selon makambo et comment na ba réalité pour na makambo récolte sur l'union récolté quand ça la récolte il y a rendement 1 hectare, c'est ce qui est décrit, et le rendement attendu est gros de 2,5 à 5 tonnes selon les soins et les entrains oyo au meki ko tchana 4 masango na biso ya mwana eli bomoni ezali masango oyo
tochango et le côté, c'est-à-dire que Niger Tolonaki, Rochakina Mabele, Totika un peu de sarclage et comme boy. Alors, Nanenge comment Makana écrit et il faut commander Mabele parce que selon les détails Oyo, et que ça par rapport à Mabele à plateau de Bateke, on parle déjà que non, Ezali Mabele et Sengi commanda on va compost pour na kozwa résultat il y a malamu et aussi il faut choisir aussi une très bonne variété pour na kozwa résultat malamu ou ils ont ba variété locale awa donc au tozui kaka na ba si ka bateka masango na biso local awa ezala qui mélanger na des variétés où il y a pembe na masango ya rouge. Alors les rendements chez vous, je vous demande s'il vous plaît de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça c'est la première partie. On va balader la deuxième partie où autour de la récolte il y a 1 hectare, il y a masangu ndengeni na bimi koto parce que masangu za culture moko o bat balingi ko sali la mingi mais la plupart on est na ba rester aux la malamu te au mona mbongo yo au dépenser qui je vous rappelle déjà pour faire le labour ici dans le plateau de Bateke il faut au moins $80 sur au fouti donc 70 à $80 et cause à la prix à labourer 1 hectare. Alors pour faire les maïs comme ça il faut au moins minimum des opérations au cours ça là par exemple vous allez déjà labour après ça la billon et les deux opérations là au foutango car na mbongo moko donc to commune à terrain pour na kotala un peu masango ndenge bimi bon bozomo na matite critical la moi c'est mais to tala na bino résultat matina suka. Très cher abonné de Fantastique Info, na mekarocha un peu son il y a bien à terrain pour la mekaroyo un peu d'autres détails comme ça on va revenir après dans une autre vidéo bota la récolte nini nini to ko sala moi mbalo le bossa kotala biso na Fantastique Info to sengi na yo o mekako s'abonner puis au partager surtout vidéo bande comme susu puis ce ko lingi au soutenir biso comme membre est-ce que va komaka pour rejoindre on cliquer wana ils ont déjà parti il y a 2 ou 3 euros comme membre et que biso pour tout ça la nouvelle recherche mususu il y a que relier les théories au tozo na bakela si na ba réalité zoko ton na terrain ce que to longi débilo ko na to ba qu'est-ce qu'on peut faire. On ne peut pas rester dans mutu na biso ka que non le Congo est dans la terre moko béni mais nous continuons à faire des échecs parce que to lingi ko ndima mingi o ko mami ki na terrain to zate to la nzembu to kozonga après. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. De projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Yolanda biso. Au moins le rôle ba oyo. Boutir mususu omona ke
Neti ozo zonga. Azo zonga, azo bima. Ozo mona. Ouais. Donc faut kubanda sous ça na ko renforcer. OK, na ko renforcer le ba oyo. 1 2 3 4 oyo kufi. Mais akufi tetala yeyo azo bima. Azo zonga sous. Azo zonga. Ba mbula mtebe bisaka peto. Mbula moyi pe yango bebisaka. Lokola oyo azo zonga sima parce que azaki na retard azali ngati ba racine kwa bimisa pondu yeyo. Po boutir nyonso ezaka na sorte na ngoninga mebimelaka. Mususu akina malembe, mususu akina pe mbangu. Mais c'était ça, mais c'est un fort renforcer. Mais il faut renforcer sous boutir mususu. OK. Po eza mikolo pena mingi teke ko umela. Na intimena déjà ne baba na sarclage. Na sarclage à binage. Na binage mbala moko bazo binango directement boutir peso sanini ezo kota. OK. Masango europé, il faut qu'on kata ngwela la bio pour ça filmer, puis ça va filmer makasi. Voilà, nos très chers abonnés, nos fidèles abonnés de la Fantastique Info, de Fantastique Info télévision qui met en Zambie et Zalana Bino. J'espère que tous les gens dans Bino, lelo na bouquet bignon sort partout besoin dans la biso pour n'encontrer ces bino était global société qui vous a dit que non, oh babengi na combo ya culture ya maïs n'est pas rentable. Pour global était culture ya maïs est rentable, mais ça là point mon stratégique pour que ozoa rentabilité topé rendement ya malamu na etandona ceux qui aussi nako organiser topé nako lancer projet ya culture ya maïs. Pour plus de détails to segna bino bo abonnez-vous massivement sur notre chaîne télévision magazine Fantastique Info télévision vous allez jamais dessus. Bon, tout continue. Ah, tout à l'heure, récolte, comment on appelle récolte, hein? Ah, tu es salami. Récolte. Et aussi, on a suivi le toco dans l'étape pénine. Ah, tu as suivi une étape, il y a sarclage. Il y a mon moni. Boutir, yangoyo, ya caoutchouc. Masango yangoyo, tu au buka. Bon, par là, tu as gros bêtement le souvent week-end, tu as ça va l'andi, ou bazon a partout, dans mon kili. Oh, bazo, lula domaine d'agriculture. Masolo ya bilanga na wetali bongo côté ya point stratégique bisala biso e bandaki to monaki première étape to monaki o ba benyi bongo to kota ki engin plan ko sala première labo deuxième labo et troisième labo to monaki salamaki to yeki na étape o ba benyi bongo ya semence to sombaki yango wapi papa na biso ta sala na Fantastique Info. Bon, merci na parole semence to sombaki yango na ba façon nyonso auto mega keto luka yango pe tozwaki tamolaki mwa musika ba kote to kende pe bobubino mo boyebaki ke na plateau de bateke mo bondo ekotaki mais ne toyebelaki pe ba place to ko kende na place to ko kende te yango tozwaki pe mwa semence na biso mais to lonaki yango pe yango bomona yango bomona caoutchouc yango yo mais azana matiti masangu yango yo mais il faut sarclage ekoti. OK. Le sarclage ekoti. Dokoma la saison sèche. De bokomona ere ko tika la soin na balondende soto buki pondu loko la boyi. Na mi awa akotia des gens. Ba pondu mususu. Apesi ba mbete mususu. Akopesa bimaki moko omona ke to ko ya bokomona. Akobimisa su ba racine akobimisa 3 4 ça dépend ndenge a produire. Yango zo mona ke sarclage il fait quota. Voilà, sarclage il faut écouter. Bah la Fantastique Info télévision, je vais vous expliquer pour na osala wa benyi bongo ozo rentabilité topé rendement malamu no etali bongo na domaine dans topé la différentes sortes il y a la culture au polingo semé. Première des choses et surtout ya maïs autour de tozana kata champ, donc to le bela etali bongo likambo ya choix ya terrain. Ko ça liboso choix terrain, choix malamu na bisika ozo somba. Faut bien koyeba ko sala wa benyi bongo renseignement na batu o baza nzinga. Il y a des terrains au wapi batu bazo somba, c'est important koyeba et ça déjà combien de mois, to peut combien des années ba utai kolona to ba longola ki déjà biloko. Bozo somba sans le savoir et puis oyena un projet par exemple, il y a ko ça projet agriculture, c'est important koyeba nini ba longola ki. Tout ça ça compte, n'habite sur le bien bosolo to lukuta. Le lobby pas bosolo. Le but comme bosolo. Deuxièmement, culture ya maïs. Et ça équipe et pour na terrain aux ali marquage ou bien ça va terrain aux sec comme ça tout monde ne pas y aussi na koza. Omoni lokola esika oyo. On a ngai ne na taili terrain ndenge ezaleli et stratégique à terrain. Awa nyonso na kolona na mona ka yekopesa melangai. OK. To ba ngo mettre fois bilanga soko loni
osali sarclage te papa wana penza bosana ke na bilanga bosana za bilanga bosana ozana bilanga kola nsale te na tel bongo na deuxième shot première chose ali terrain deuxième étape ezali bongo kotia ba moyen la possibilité non en jeu ce que nous lancer projet moko kingani okozala nango parce que biso na sala ka projet c'est pour tous en bénéfice na yango faut bénéficier mona alors pour que bénéficier mona to sengi na yo mutu o wapi ozaka besoin au côté par exemple dans domaine agriculture et ça domaine moko ya pasi bien sûr mais ce côté sérieux et puis mon solo na yo et en jeu au mona résultat voilà les résultats o wapi to la sabino na mokolo le to sota mona papa na biso Blanchard na kati ya concession ya maman la biso bipa ezali ba coup de chapeau ya trop na otali bongo na confiance à pesaki balandi ya Fantastique Info télévision et puis na équipe Mobimba na otali bongo na likambo ya plantation ya 1 hectare de maïs pour encore ba été superficie ali ya combien bozo kumusela biso matin midi soir ete maïs ebimi lolenge kani tomoni na kitoko nyonso na beauté nyonso boto zomona parce que quand elle a été première des choses au sein qui va venir bongo c'est labour première labour et côté deuxième labour et côté on va venir bongo ers et puis troisième labour tu vas venir na kombo ya bion au moment là qui était branché na biso na vidéo auto sur l'accès il y a de cela 2 mois 3 mois passés il est cas qui tamboli et pendant que ça la biso 1 hectare na superficie à 200 mètres na longueur sur 50 mètres na largeur au misaki biso bongo na 14 billions je ne sais pas si on aussi papa na biso Blanchard ezali bosolo ezali 14 billions ezali bosolo 14 billions to luka ki sous souhaite to sala ba bengi bongo plantation ya culture mon côté to sema ki ba bengi bongo deux cultures auto mélanger ki to sosaki culture ya maïs et puis la culture ya on va faire ça au bout na kombo ya pondu caoutchouc. Quand elle a été mélange, il y a différentes sortes de cultures. Et ça, malheureusement, ou tous les coups pour la biso Blanchard. Bon, la saison oyo et c'est nga qui ni tolo na boy. Bon la saison ezala mokuse. Saison B. Saison ande ezala ka bien. O ezala ka bambula ezala ka ebele. Mais saison oyo to koti oyo ezala sous saison teke olo na sous seloko. Mais biso to zala ki déjà na idée ya malamu ya kokota déjà lokola caoutchouc. Ta suka nde o etikali nde yango yo lokola ndenge kufi boy mabele eza mai eza mouillé OK ndenge to sala sarclage il faut to remplacer lokola ba oyo ekufi il faut ko remplacer on a rapidité na mikolo yo tango bazo sala sarclage tozo kotisa tozo buka ndenge nazo buka ba oyo na buka oyo na ndenge to kota o mona ke okokatawa okomona bilanga etikali propre okoya siko omona caoutchouc evandi siko kitoko na bilanga nde ekopesa siko sentiment ya kosala bilanga. Voilà, tozo continuer na bilili na biso na mokolo lelo balandi ya Fantastique Info télévision na bino owapi bodutaka na bino owapi bolobaka trop na hôtel bongo na likambo ya saison B na koloni sa saison B ta résultat ya saison B biloko oyo so mona oyo lelo na makina mois de mars. Mois de mars, l'autre dans le mois de mai, au puis tout ça récolte, il y a culture na biso au puis tout le qui beaucoup tellement été pour quand mais c'est vraiment bon zamani le former là qui moi trop côté on a 4 samba. Donc il y a pas trop à dire, tout le monde en a biné longo. Résultat même pas la biso na tellement likambu, il y a ba poké pour qu'on soit résister malamu, il y a maïs. Na poké moko oyi koloni ça combien combien de graines au côté na poké maximum. Bon na poké ne na yebi to chaka oko chak 5 6 parce que mususu bandeke baliaka lokola oyo so to réussir bo moni boy o to za cha ebele ceux qui to ba ko filmer moi mukie oko mona place mususu eza ba 5 mais eza ba to sala kina ba on saraka do ba soko moni place eza 5 ozo pikola ozo tika 3. OK. Auto tiki 2. Lokola A aza 3. Ozo mona aza 3. Alors place mususu pe ozo mona aza 2. Ça dépend ndenge tozo mona ke bandeke bangwari. Bazo liango yango azo tika moko lokola A balia ki batiki mibale. Mwa ko longola so ezala kiti. OK. A pe ba longola ki meneta na yebeli na ba poke ne to chaka kaka 5
poso ngwara le moko tale mibale o etikali yango wana nde ekopesa biso ekopesa passe epesa nde siko passe. Mais en vrai dire maximum il faut au moins 2 pieds ya maïs fotika na kati ya ba Pokémon na Pokémon ko pour ko emisa biso be pi ya malamu. Mais na par rapport au tel bon côté ya maïs solo na ki to yeba ikambo ya pied moko emisa biso à peu près combien de pieds? Bon, ezalaka ça dépend. Mais selon nga na yebi mususu epesaka mibale. Mususu pe besi nango ka moko. Lokola oyo apesaki mibale, mais moko eza na importance te. Soko tali na kati ya kobota abota mukie po eza saison B. Soko eza na saison A. Akozala pe na ranima na yo mususu epesaka mibale. Omona pe ba koli nyonso normal. OK. Voilà ce que tout le monde à côté il y a ko planter tout le monde a dit dans le bien par rapport à ba poké na bino utiliser qui beaucoup plus passe 3 4 graines mais or que ça ce n'est pas bien bien au début mais beaucoup qu'on rattraper on ko vérifier au moment où bon niveau côté na 3 la première sarclage après 3 semaines peut être 2 semaines abiso après avoir ko planter on a ko vérifier kotika 2 pieds na Pokémon ko et là ko utiliser 3 pieds ça moko et berrer o batu basalaka net biso tout le monde to sala erreur on a grave parce que tout à l'heure et puis 5 pieds to ba 5 pieds na 4 heures on a 5 pieds ba mi balé mo ba grande malamu ça c'est ba oele la protéine ya mabele. Donc moi complication ça à ma place voilà ce n'est pas bien. Or que ce que ça qui mi balé alors moi ça la possibilité ça nini ya kokola ami ça be pi na ba voir normalement les ça tout ce monde a mis sur des épis na tigement na pied na pied moko. Voilà na fantastique il faut quand on bagate ba kamaele na ni mansaka kutuba vert kutuba mingi vert mais quand ce soit maele olingo lancer na projet moko to pe na domaine moko omoni ete efuta to pe na efuta ki bango ko kanga maboko te c'est le temps ya koyeba na ko profiter na occasion. Là on est quand on bagate l'agriculture c'est la priorité des priorités. Beaucoup plus sur le bagage culture ya maïs futa kate culture ya maïs résultat malunga mo les arrêter des fois masango teli mais papa la biso parmi la technique pour que tel ça masango te technique elle biso za kanini technique ezaka sarclage o teli te parce que ça bien sarclé yango mona ke bimi kitoko boye pe to buki to zo charger bozo mona. OK dans sarclage sarclage n'est pas sur le bail passer là après 2 ou 3 semaines après avoir colonna ou bien au salon après 1 mois. Sarclage c'est toloni otala selon terrain ce que za terrain ya malamu moni ke masango de asi mati omoni ke masango ezo bima kitoko. OK okomona ke te masango ke bien otana na ndenge évolution ya matisi ezo bima so que za terrain mususu ka ndenge loni boy omona masango na sede ya matisi déjà et matili kolo wana ndio mona masango ebebi donc na terrain onde to salaki eza terrain moko ezaki bien to salaka sarclage mbala moko eza à peu près le terrain moko d'ouverture ouais et mbule salama te voilà bon on a kata ba pied utilisation na ngeza nini après avoir ko sala récolte aussi ko sala miss tout monde bon ozo kata ezaki masango ndenge za ne bakati boy eza pe fumé ba ko sala sarclage ba sala sarclage bazo kata ngonyo sezo lala ndenge azo banda ko kata boy ko herba osala pondu akotika nde na obuka boy babine OK après o mona ke ekopesa nde siko kitoko bilanga o mona ke na stratégie o mona na elengi o ya era o ya ko filmer o mona ke te bilanga pendant c'est normal lokola ba o ekauki il faut remplacer les sous donc autant malamu culture ya bouture ya caoutchouc et ça eloko moko oki kolona par exemple 50 tiges mais se retrouver na 25 c'est-à-dire pour l'embater et koba toujours na ko remplacer pour que weba na ko koma na objectif au kanaki. OK voilà on tele bongo likambo ya kubakisa to pe ko ajouter encore culture mususu na ne etikali yango moko manyoko est-ce possible na temps eza sous ne loka ko tchali souti awa eza esusu eloka ko tchate awa eza kake to sali sarclage to remplacer ba place kufi. OK to kati masango nyonso elali likola bion basali peut-être bilanga to remplacer nde ko mona nde siko ne langa
balandelaka soin ya binage kobine ça te dire quoi osala ngo boye bazolekisa Congo nde tokati boye azotikala soin ozomona oyo nyonso ezala te so tosali na dati oyo c'est que ereponde kobima tokoya kobeta susu turu soki ke batiti eza lisusu kolongola komona ke akobimisa susu bepi ya kitoko omona na elanga na ba oyo tokoremplace omona ke bilanga penda esali penda elengi omona ke banda suka ti suka ozomona kaka pondu na pondu suko epesi fierté ya bilanga oza par soleil to ekosuka ba niveau ba 2 mètres ba 1 mètre nso mo oyo ndenge na moneli soki totali ne na wabuka so tokozonga mukie nazomona eza parasole parce que na façon azotia bitapi na ye aza para fungwama aza kufungwama oyo eza première fois tozobuka yango tosala expérience ba la fantastique info oyo ezali bio feuille moko ezali bio ekoti engrais te ekoti produit moko chimique te ezali bio donc c'est-à-dire obukia lelo o balobaka ete buka lelo lamba lelo yango tosimbi ikasa tokola sape lisango na biso lisango ebukami lelo pe kaka na kati ya zamba ekoti ni traitement o balobaka comment on appelle produits chimiques oh non protéines pour ça non ekoti loko moko je crois ezaki on salaki na mois passé yango lisango na mabele la plateau de Bateke na commune ya Maluku ekoti sans engrais et salami o babenyi bongo au traitement et l'équité sarclage toujours to ba mille fois pour ko zo résultat malunga pour ko zo secret ya réussite et sengal bosso sarclage na domaine ya l'équité propriété entretien c'est très important na yo mtozo la top na yo mtozo saki na saison B et voilà le secret pour ko zo réussite ya musalo salaki tika nzamba pambola biso na bino tozoko ba so koba na image na biso ya mokwele to koma tina niveau ya papa na biso ko ba ete babengi ona ko ba bien nyonso masanga eboti convenable eboti régulièrement ou comment bon ezalaka tolobaka ke nyonso eza nzambe ne mutapesaka o tokobota bana bakobima bango nyonso ndenge moko te mususu akobima pe zoba mususu akobima pe mutamayele ça dépend de bilanga pe ndenge ezalaka omona façon nazomonela lokola ezalaki saison B ezalaka mwa ba défaite tokoboya défaite te ezalaka nango mais na saison A nde toyebeli en tout cas na ndenge na norme ya bilanga lokola awa ngai so na bilanga na ngai nde tosalaka nde nasali awa so namoni boye esalaka mwa motema pasi parce que eleki ebele il faut tikala misato na saison B nde okomona ke tosala na saison B oyo eza saison la saison A pardon la grande saison la grande saison soki tokolona lisusu bokomona sikoyo ranima malamu nde epesaka sikoyo na bilanga na tel bon côté écartement ça maki a combien parce que eza culture moko eza ki terrain moko oza ki mélanger na deux cultures et maintenant ce que tel bon likambo ya écartement ya maïs bana ko kota na kati nde bana ko zomona parce que mususu bazotuna ete pourquoi écartement tozomona munene ba largeur parce que nazotamwa ba sillon bazotuna mutuna bandeko na ngai écartement penane na yebeli ya kolona masango nde yango nayebi te soki kozala ba combien de centimètres mais wana soki eza na culture mususu na kati nde ya biso ezali sina kozala awa nde tolonelaki na dokwa totiaki caoutchouc nde boomona soki otie yango lokola otie susu masango awa yango mona bato ebele babi masango eboti te parce que oyo na oyo po masango abendaka vitamine mais mpo na ngai espérance oyo biso tosalaki soki naomona caoutchouc ebimi boye seki ngai na protégeaki nde caoutchouc abeba te po ye masango abendaka vitamine soki otali misisa ya masango ndenge aza ozomona abimisaka misisa oyo ekita bendaka vitamine sango za terrible yango mona ke tosala becartiment boye ke abima ndenge ba oyo ebimi po soki otali dans le début omona masango a toujours tobuki mais azaka vert pondu pene tobuka boye po aochange bato ebele baloba pondu yango rouge azochange parce que akoti dana matiti mais ntango tobuka ye boye awa tosala sarclage bino mo bokomona ke ndenge couleur ba oyo eza akozala vert akozala vert ndenge bomona wana kuna akozala vert ozomona
Pour la malamu na hôtel bongo likambo ya écartement, ce que vous mélangez les deux cultures na associer deux cultures en même temps, écartement côté maïs, ce que dans la carte voilà, il faut au moins il y a 70 cm ou 60 cm. OK. Sur total malamu. Bongo. Na hôtel likambo il y a poké, je crois bien aussi dans Kolanda biso on s'est retrouvé que non na Pokémon que bimisi 3 pieds, tout 4 ou 5, il faut aux censés à Kolongola les 3 on a pour kotika maximum il y a 2. Et pour les Kambo il y a récolte kobuka na yo ezalate ozala pressé, il faut bien vérifier. Papa biso oyeba ndenge ni masangu ezali ya kokomela to ezali ya kokomela te pour avoir masangu to oyeba ka masangu soke komeli à partir ya mandefu oyo koki oyo koki à partir ya mandefu donc ba soit oyo to baba oyo ba likolo oyo oyeba à partir ba oyo oyeba pe à partir ya nini so to fongoli bozo mona magete za mwandenji lokola za po azolakisa déjà partir awa mais mususu to buka to ba partir oyo mona oyo ezali suti omona nyonso dia komi déjà mwindu wana oyeba ki masango esa nini ekembi ndenge oyo ekembi bozo mona oyo ekembi. Voilà, on a fantastique info to ta moi la bino, je crois bien bolandi biso na bokebi nyonso eza toute première fois que l'on biso mokolo lelo to sengi na yo o s'abonner et puis partager et puis liker et puis kozanga te o appuyer na cloche de notification pour que lobby ou ba ko rater vidéo te o to ba ko lancer na télévision na biso tozo ko ba to ko matina niveau ya o ba beni bongo to ba ngoni dépôt parce que wana za dépoté wana za lokola parce que nini eza lokola to tie lokola parking parce que bazo babo ki masango o basina ko récolter. Dans les premières années, première chose, c'est terrain. Première chose, c'est terrain, qu'on prend le terrain malamu. Et puis, deuxième chose, c'est engin. Engin, kani e sengeli. Parce que malamu, bilan esala malamu, ersage na yope esala malamu. Donc, il y a troisième point, c'est Kambuya, semence, somba, semence, ya malamu. Parce que ming ba somba semence, et là, ba règle, monsieur Zouta, na ba côté ba semence, somi semence, ya malamu, te, awe, la colonie, c'est le roi Badou, et comme on non, et bimakite, oh, ma belle, ba ça y déjà trop, ma belle, qui se le garde, non, Zal Kamupé, ya semence, pour la semence, ya malamu, ba graine, ya malamu, pour que, au moins, la rentabilité, na musala o wapi aussi na ko lancer pour na ko cha mosolo na yo wana tozo tambola na caméra na biso kino na parking et le baba monde ba bengi yango te ba so maïs na biso o ba ti ko buka so da solo te lukuta mbote bandeko boza malamu esa mi ko so bandeko langa o Pampanya Vincent. Bah na fantastique info. Papa tous na dépôt. Tous na dépôt. Tous le roi tout le barat dépôt quoi. Parce que tous chargé. Parce que tous chargé. Bah na fantastique info. Mbote papa. Mbote papa. Kombonani. Komona platini. Va platini. Platini. O lembi bo kauki bwenini. Na lembi na uto sala musala makasi ya kobuka masangu. Depuis les années kota kisa. Depuis na kota depuis 6h tisiko na lepe logote na zaka wa tisiko to keda ba 15h. Ya on to préparer to bima na biso na zama to na dépôt masangu o bilanga na biso tout ça biso to sala musala biso to abato musala to luka osala musala biso ko musala eza to koma bisika to sali to sisi to zumwa likuta oyo biso to gozo. Merci. Voilà la fantastique info bazali mo ebele mbote papa. Merci papa na ngai journaliste. Kombo ni susu. Comment Tata Christophe? Tata Christophe. Oui. Vous allez voir. Tozana bilanga tosala musala ya nini ya mais yango oyo o radio na ngai en tant que toyo ama musique tozana zamba et bon ama musique boy. Moi musique boy. Okota ngunda leo nini pe aussi. Banda 5h to yaki papa journaliste. Vous savez combien d'hectares? Et tout ça déjà 1 hectare
tosali déjà ya masango tobimisi nyonso tu yango oyo bacharge masango so ekei oza si bobuki malamu na vérifier vraiment nyonso toboki pesa mama mbote pesa papa mbote. Merci journaliste. Voilà, on a fantastique pour télévision mbote papa ni okangi bolokola mbisi mutame katuka na vote banki yayi ke masangu ya benna buka kilumu ya bubu yayi kitano benna kuza kwa na mfina na kubuka masangu ya bilanga mana obe bena kusa futuka dia il fallait be kusa futuka sama na kusala circulaire ya masangu na betu ya imunu malasi mbo mwe na bwala ya anso kila ngeme monela yo bashika iki mutini mbote obie mbote yo me bashika mbote penza ben pesa ben courage na kisala ben na bede ke na kusala yo sama bede ko avancer na kilumu ya mbasi bede sala mpi kisala ya ngolo sam ben jampi bien ben tadila beta tana aja ya bet bana wale bede na mfinda ina meva na muno na muni ina yo mema na kayo ebona ba ina nge tu ba bogo na kolonda ndenge ina bogo tubenki boma sam na kusala kilanga na mois ya saison be ibetme katuka na luta oui si fallait be sala bilanga kaka sam na kokuna babima na bet nyonso na bede diaka aubergine pastèque poivron masangu nguba manioko donc ina nyonso baska na tot sans toto beda vivre ve beda vivre ve donc ki ma nyonso baska kana ntoto ben tadila ga ben plebede na usala kisalo ben pesa ben courage ben sosa bisal sam ben va na place mais pila ngi mo ntoto ngo ke mbote ba matiti ina boge binga tumbuka yo kele bien kele ve ntoto penza ke kitoko matumbuka ke yo ve ka kangambanzi ndege ka yo mingi ka buna ka kangambanzi mais tumbuka yo ka yo ve vrai ntoto ya vitamine ben tula ngolo ben kuna babima ben vana na bulembu ve ya kuvutuka nyima ben kwenda ntwala kutuba na nyima kisala na ntwala yo vende ben vutuka nyima kana ben vutuka nyima beta tula betu wapi tala ben pula betike bedike bana masimanimba secteur ya Kitoi territoire ya masimanimba bida bede na kata plateau de Bateke. Voilà, on est fantastique info télévision tozala kata plateau de Bateke précisément na village ya Kinga Mbwini ozwami bongo na route nationale numéro 1 tosina kokotela ngo na village ya Mboka Polo et puis totie matami ya sokata na village parce tosina kozala beaucoup ba koloba ete concession topé mabele na biso ezali to ba popo ezomona c'est comme si ezali l'ouverture pour banzete ezali te mais zacha penda to koloba ezali te eza mabele moko kitoko pona kolonisa pona kolona peu importe quelle culture oza nango na bosenga mais kasi tokoleka mwa moke to na ndeko ozo charger te banda kotaki na chargement abimisi de à peu près combien de sacs mbote ndeko mbote tala caméra s'il vous plaît kombolani komona ngai le fils munganga papa na biso nasi ozokocheka ozoboseka kolemba eza leo nalobi te nga na okoncentre ka mosala na ngai oyo vraiment nalungwelaki ndako depuis ntongo mpo nayelaki zamba kosala mosala na ngai na osala yango oyo bon tokokende oyo eza oyo etelemi déjà eza 3 oyo naokende nde 4e saki 4e saki obose nabose na kaka mais non omona prepare suka okosusa combien de saki bon namona ekozala ba 5 na ndamu 5 na ndamu par rapport ya résultat no omoneli yango boebumi nde beboti ndenge te biloko vraiment eboti kitoko makasi saison pe bien fo oyeba toana saison vraiment ya bien biloko eboti kitoko terrain eza bien eza ba terrain mo vraiment en tout cas soki esengi ya kolona pena fu kosala pena fu profiter eza ba terrain mo kitoko biloko ebima kitoko ba terrain minkaone to yoka eza voilà wana kuna eza ba masango bani ko bima bien après 2 semaines mo masango ko hotela terrain pena kitoko ne yango ozomona ba bisobe o vraiment nde terrain oyo kolona biloko no po oza ba rendement ya malamu na otali bongo toki ba lisusu nene na likambo ya côté ya ba chargement to pe côté ya récolte babi esenga ba misi babuka ngo 3 fois le buka ngo ba moko misi pe 2 fois le buka ngo bala moko ozo mona ndenge ni par rapport ya récolte bon par rapport à récolte biloko ebuka maka bongo nengo oloba ezala neti mama sangu boy normalement so oloni yango ata hectare ebele ata 5 soko obuka ngo mbala moko te obuka ngo 3 fois po biloko nyonso oyo tolona na bilanga nyonso ekomela mokolo moko te mosusu eyaka liboso mosusu na nsima
oyo liboso ekembi déjà yango nde towelisi kolongola yango parce que so mikolo eleki ebele ekobeba mais mosusu mpe etikali na bilanga mosusu ezali après 2 semaines une semaine nde tokozonga mpe mpona ya korécolte yango lisusu bakorécolte yango kotala boyeba mpe combien de mètres oyo allonge yo mobima tokobenga ngo ni allonge oyo nde allonge po banga azalaka na mesura 1m70 to ba 1m70 c'est bien allonge 1m70 na allonge moko to ba saki moko na ndambo saki moko na ndambo babenga ngo saki moko e yango nde eke na marché yango wana so tali mpe na tiare ma prix be fola ko donc na travaille vraiment makasi na sali musala vraiment makasi sacrifice ebele mais na suka filme na oza fola mais babiloko ezanga tina oke na boutique boye na magasin na Kishasa oso meloko boye le prix ka ngwana mundela fixa pokuna ya $, lelo koma eloko nozo ke somba ka $, oke kuta $, so ateka $30 c'est ka $30 mais oyo ezala na prix fixité muna mutayaka na ba prix na ndenge na ye mais aotala dépense ngwana salite ko sasa ba labour ba mambo ebele ko louer po eza ba mabele ya batu to louer eza ya biso moko te eza ba terrain batu oye opesi mbongo bakatilo hectare o louer tracteur esali okosi batu baloni ba sarclage bango ba dépense na batala yango te yeso amoni eloko boye bien o eza ya mama ya terrain mama o eza ya terrain mama o nde ba louer te bato bo louera yo nde bozo bo o eza nde ya terrain mama o eza ko louer te o eza ya terrain mama on te misi maïsa boye eza terrain biso moko ya biso moko télévision wana ça qui soit ya kosombisa ndeko na biso terrain oyo o bosi ko mona ezali vrai terrain ya ma sécurité au sarana tous les sortes ya culture pour ko te o semer awa register yango nde balobaka ete mabele ekosaka te eza solo lisango monene yango ebimi lisango yango ezobima basaki mbadi yango ezomona mosusu mpe yango eya na sedo esili te tati Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci.